na imanze moko système nanga zo memela biso lelo komi lobi komi lobi kuna oh Manchester nanga oui allô oui allô prezanga yi neti ba o to soki na Saint Maurice na kata monga fula to keyi kuna to zui mais bande ko msu bazwaki na mitendi bazwaki na Chabuka ala minute kuna somo bazwite ba na Saint Maurice est-ce que ba rozwate bon élection selon la loi électorale au voter kaka place yo salaki enrôlement voilà au salaki enrôlement na centre wana vous obligé de voter wana machine yete ce ko ba voter té donc na ba centre na bango na machine yete ok ndenge bozo ko lobo pour appeler centre bina centre nini allô bande ko tolobi boye problème nyoso o ezo komela bino na terrain surtout bino batuza na ba centre bo luka ba chef ba centre wana bo expliquer bango bo exposer bango problème ba ko pesa bino solution mais na kimia bo ke nete bozo na ba machete yo na nzete pona yo ke ba te na kimia papa nga problème nga eza boye apesa yo solution je crois que ekozala malamu bino batu oyo bo komi place oyo bozwaki ba carte na bino et bo constater que problème ezali bo komi place mususu bo luki chef à centre on a bo expliquer problème solution kozala le temps biso na jamais d'art ozila bakambia seni soki bazo koyoka biso baya bana ko expliquer problème oyo ekozala malamu allô allô papa mbote ndeko mbote komo nano bengeli biso oui nangaliema boni kuna dimne volume ya radio na yo ok c'est bon c'est là zalama musika ok voilà siko loba oui makama ba carte oyo ezotumisa biso makama seni Hollanda tozo landa o malamu yesa seni lelo ya final to fingi te mais c'est élection nationale normale bozola nangai tozo kayo loba bon conseiller seni abomisa mutala na ye lelo ya final donc c'est trop côté de voter Kimia Nangalema merci attention merci ok conseil voilà ya mutuya yango wana papa lobi kuna bazali ko voter malamu donc yango wana donc bande ko naza ko singa na bino boye yo mutozana problème Luka chef à centre expliquer problème na exposer problème na yo bakoyeba na kopesa solution biso pe awa toko beto BCT bino bakambia seni boko landa biso na CCTV Radio Liberté Kinshasa boya bana ko expliquer population et loko nini esengeli basala ezaba mususu ba moni ba komona bango te ezaba mususu na ba centre na bango ba retrouver ba centre na bango te c'est-à-dire ba koma wana o place sauté yo kozala awa te koma place songolo ba sala nini place mususu ba machine et comité tisiko ba sala nini boya bo expliquer bango e kozala malamu oui allô allô oui ndeko biso awa na allô 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 ndeko tolanjo malamu tolobi nini allô ndeko oui ndeko obengeli biso api komona nolobi nini na centre ya Mombele ndeko banda tongo to sali eloko moko te banda se ambula to telemaki ni ero don na veni fayala 90 wana esika nani site ya seni wana to sali eloko moko te tongo noko bandeko batumbi na ba pneu tomo bandeko batumbi ba pneu kasi banda tongo eloko moko te ka fiche date. Merci beaucoup maman tozo ndeko Zulu zana bisowa ezolo belonini tango zoko ba préoccupation ndingwa oui problème ya Mombele parce que avant la bimana tongo déjà na landaki etandoike je crois que ba konzi a seni ndeke roja otoloba bazo kabiso problème ça qu'on se poser ma casse na Mombele en tout cas il faut il est presque 16 heures
donc ce qui n'attend au Sénégal peut ça qui est 1 heure du temps pour pas qu'on a bureau to éviter ce qui bata mombele bako voter ndengeni kotona en tout cas ils a bien été toningi na Kinshasa batu nyo surtout ba voter d'ailleurs et banayi déjà mabe Beni Butembo Yumbi batie bango pembeni et bongo lisusu mombele c'est depuis le matin que ba réclamation et bandaki to éviter pour nani ni Sénat zo sala makambo na mombele voilà Kingabwa na voilà na mombele to éviter et loko nini seni pona nini naza kosala ngo po Kingabwa na mombele bazala batu pena ba voter tete eza bien te batu na besoin ya vote batu na besoin ba touro yo ba oyo ba ko bima ezala ba oyo batu ba votaki po ngana otu kotambola na bandal batu bazolo bango ke seni touro yo oyo biso to voter ezala nde bato yo nde batu ba ko bimisa pour bazolo bango bazo yemba tozana besoin ya bilongi ya sika mais c'est quoi ndenge ni déjà conditions exactement unité mais voilà c'est le problème to bois que la siko ba le pas seni c'est que mon salaire ça bien té c'est que mon salaire ça bien té pourquoi depuis le matin Kingabo zo beta tangwa mombele za ko beta tangwa seni aza ko loba eloko moko te j'espère qui c'est ça na ki kutumela qui c'est ça il paraît que il y a des bateaux bazo bima na balabala bazo benga batu pena na balabala boya ko voter pour na candidat Songolo au monde que ça bien té j'espère que Corneille na équipe na bazali ko tambola na 24 communes à Kinshasa bazo mona ba réalité pourquoi pas bazo corriger directement ba réalité wana mais est-ce que qu'est-ce qui peut justifier si ce sort boy surtout na Kinshasa capitale ce que vous avez déjà constaté ba bloc boy ce qu'on a ba mboka place oyo connexion exacte place oyo réseau téléphone exacte voilà qu'est-ce qui se passe Nathalie pour les réseaux sociaux qui n'a dit beleng déjà ça pose problème osoma wana to benga onini kanai ou benengeni te bon seigneur éviter que place pour idée biso to komi nango o to komi nango na justement c'est nezali que azako ninga a écarté esika oyo opposition azali ce n'est pas bien maponomeza yango na te to lobi yango awa il faut maponomi oyo ko bima ezala oyo peuple a voté soki komi ko écarter ba misusu bana ba mama ba na tongo machine ezate ba liste ba bamina ba mi mbula et memi yango mais pourquoi pas chef de centre a checké déjà ba liste misusu tanga mona kike nano na memaki mbule beti na tongo et memi ba liste ba machine on a voté pour nani ne kotaki na tongo te e bana déjà ko sala donc il faut na seni et trali 1 heure du temps pour ma ponomi et si la na ville qui ça selon heure na bango soki ba bandi ba kana ya bo moni ko to kata muto misusu communication ba to bandi ko fâché eza bien te ba bazana besoin ba mona de Zulu déjà au but de 1 heure pour ma carte c'est longtemps officiel au Seni a ils a prévu na Seni alors bato lokwa ba bato za mombeli na ba plus beso Kingabwa ti sikoyo na ba voter c'est ça la grande question bato ba kosuka wapi po bazaki na président de la République na ba voter bazaki na député national na bango na député provincial na bango sikoyo to ba presque ba voter te pour 1 heure de temps eza déjà eza mukie pour na autre que na bandalunga ne nazo mona il faut ba bakisa pour mulongwe bandi kotonda eza pende ko mo ba benga ki eza ma mingi pour na seni soki ba kana ya boye peuple ba sakana kana ite to ya ma appel allô 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 Mbote Ndeko allô Mbote Ndeko allô oui Ndeko toza kolanda Mbote bengeli biso wapi voilà Urbain Ndeko aza en direct c'est que azo c'est la peut-être téléphone mususu to kozwaye malamuté na 082 33 33 749 allô allô oui allô bonjour bonjour Ndeko comment no bengeli biso wapi comme Philippe na bengi la partir du coup quoi à partir ya na bikuku oui quand on est en train de ah oui en train de regarde tout na sikoyo mumbele na donc motuna wana ezotuna mande na seni po ete biso awa tozaka ka obe pont oyo servir bino bokoma directement na baye oyo ba organiser maponomi oyo 082 33 33 749 082 33 33 749 wana nde numéro oyo bokoko bengela biso allô allô Mbote Ndeko Mbote Boni Malamu obengeli biso apiko monani. Vraiment c'est regrettable, je vous dis, c'est vraiment regrettable. Nga na tchoko voter na limité jusque là, il n'y a pas de bulletin de vote. Mais c'est pas normal. C'est normal, j'étais là à limiter, je viens d'arriver à la maison à peine même.
Au voté place ni na limité. Dans la 12e rue, dans le complexe scolaire, les petits disciples. C'est pas normal après tout. Je suis bel et bien en élection. Yaboye. C'est regrettable en tout cas. Mawa. Merci. 082 33 33 749. Allô? Allô? Mbote Ndeko. Oui, Mbote. Comment on a bengeli biso wapi? Comme on a Raphaël Mayakou. Oui. La bino patia Inikin campus. Oui, na Inikin. Na mwamba na zwaki carte kunate. Na ye na Sainte Famille place na zwaki vraiment nanga azo organiser vrai désordre. Voilà. Pourquoi? Akoki ko besoin ba témoin mususu bazana accepter na complexe scolaire Sainte Famille. Maintenant ba député mususu ba kati tu ba numéro na bango mike ba yiko bwa tout autour ya centre ya Seni. Ceux qui obosani kombo oki recourir malamoko na batu ba biloko wana mike ozui ba nali ba numéro wana a bloquer voter. C'est quelle organisation ça? C'est ni vraiment à cause de charge à Makamwana Zosala. Parce que nous voulons l'élection où ils sont transparente et apaisée. Nous ne voulons pas les désordres. C'est ni va prendre charge Oyo et Kouyelaï. Merci. Merci Ndeko. 082 33 33 749. 082 33 33 749. Allô? 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 Mbote Ndeko. Allô Ndeko. Na bengi na limité na centre ya Paka Juma. Puisque bato bazo voter te. Na Paka Juma. La population boy. Obengi na Paka Juma. Allô? Allô lobby? Obengi na Paka Juma. Oui. Puisque bato va voter te. Bato va voter te pona nini? Mais il n'y a rien là-bas. Kuna bazolo baka ko ba liste yete ba fiche. La police va même kobeta massage kobenga na bato. Ba policier ba komo beta massage. Ah oui, parce que bato batomboki ba komo beta mabanga na porte. Ndeko Zulu, ozomona te que situation est comme une annulation de l'élection. À quel jeu joue la CENI? Merci maman. Soko talibé on a le que c'est depuis le matin qu'ils ont toujours commis à limiter. Oui. Toboite ba mbeba et presque partout Moamba. Moi, ils ont posé. Tchangou pèse problème. Tchangou pèse problème, on a déjà. Lukunga sur le liming, ils ont gagné, madame Mongafoula. Oui. Oh, ils ont problème, on a. Y'a tout là. À quel jeu joue la CENI? Comment expliquer Batubakoku qu'il y a na bureau de vote depuis le matin? Tissikoyo, il est presque 16 h, bureau n'a fumamité. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Bon, vous savez que vous allez organiser l'élection à Kitoko. Oh, l'équipe élection surtout. Mais le lot, on est tokomi ko vivre. Eza mawamingi pour la République démocratique du Congo. Boningi batu mususu ba parti mususu ba voter ba parti mususu ba voter. C'est quoi pourcentage de Zalani? Allô? Eza mawamingi pour na CENI. Allô? Ah, allô. Bonjour Ndeko. Bonjour Ndeko. Comment on a bengeli biso wapi? Ah, comment on a Tristan Mokobe Mosela na bengi na parti Barumbu? Oui. Ezo le kabien kuna. Alors, naza vraiment na regret ma casse vraiment si nazo la besoin d'émission ben aussi commandant aussi quoi. Au voter. Na outil au voter na centre les vidéos en face de la maison communale à Barumbu. Oui. Chose grave on a remarqué na qui na voté na moni kombo na ngame na kati kuna déjà la signé na kombo na ngame moi na voté ça. Na signé. Oh. Moi na voté exact kombo na ngame si ba voté na mais kana insister batalinga na misapiso na zana na ankembele bile ezana ngote. Oui. Mais ba ebisinga ke na sina côté. Mais il fallait pas faire ça yo quand mususu siko yo salinde nini. Obimika bongo. Mais na meki ko insister ba ebisinga so na zo insister ba okanganga. Kombo ça que on a déjà kombo place ya kombo na ngaba signa ngwesili. Centre le bikombo nini. Ce qui to vidéo na makabamba en fait maison communale ba Barumbu. Vidéo na. Ezalaki ba erni yo kotaki wana. Na côté déjà depuis les équipes à partir de 13h. Ouais, bisio bongo ba Jean Seni. Oui, ba Jean Seni tout temps on a insisté ba bisinga que non comment déjà ba signé a. Oh. Est-ce que na zone na voté té, mais na zabo na zone na voté en plus ba talinga misapiso na zana signé ndelebi les ana on petit. Est-ce que kuta la chef au centre?
chef à centre azalaki wana na kati ya bureau kaka chef à bureau président bureau a expliqué au pelo côté a expliqué au pelo comme sauté oui a bisinga déjà ba vota signer na place na yo na tala débat la bisinga ba okanga na boy na ngana kota boloko na bimi na ngana na zo na okanga siko d'ailleurs na mona image bozo balancer les vidéos na za wana en jaune ah ozawana na ba vidéo toza ko chawana merci beaucoup il y a les vidéos na za wana na la jaune na zo mona ngona merci beaucoup ndeko na telema na molongo na c'est la tito na nga. Merci beaucoup pour notre témoignage. Je crois que ça va être convenient tant qu'on va qui va pas nous ma carte. Voilà. On comprend peut-être que c'est ça. Oui. La carte va se déjà par bateau. Oui. Bon, c'est libre d'autres attendre la photo et l'unité. Donc ils sont sur la carte et puis au passer. Donc sur le salon net indeko oyo à côté pour la voter et c'est pas voter les. Eza mawa. Yo ebi ko sala ki musala malamu. Yo ebi ko vota ki ba loi malamu. Yo ebi ko vota ki ba edia malamu. Comment que sont ma carte à mutu? C'est ko sala ki l'autre côté. Pourquoi les gens veulent toujours s'accrocher au pouvoir? Au sali 5 ans na niveau Assemblée nationale. Au sali 10 ans na niveau Assemblée provinciale. Yo député, ou échoué complètement. Monia Otingamaka. Di babota yo député, ta maman na bota ki yo tata na yo, baba yo salaka député. Non, ce n'est pas normal. Ce que Muto Azoki Nandaku na Kobi na Barumbu a exprimé Baliba Kangaï. Donc a voté puis Baliba Kangaï pour Muta voter. C'est normal. Ce sont des choses qui où les Kaka na la République démocratique du Congo, c'est malheureux. 082 33 33 749 082 33 33 749 il y a un numéro Oyo beaucoup passé en direct. Jamais d'arbre SMS c'est commis. Oui, bah message ça est belé. Bonjour Ndeko, on a Lingwala na avenue ya Dodoma na terrain PLC. Ba témoin baza ko benga na bango na ba bureau de vote. Pe isa centre T P Kolo école wana oyo batie centre aza candidat pe na bureau yango tomoni bandeko na ye. Voilà, c'est grave donc eza ba dénonciation ya bandeko ne ba lobby. Non, wana on a Lingwala. Non, ayaki lobby. Lobby je crois que c'est droit de réponse. Ayaki ko ça droit de réponse, je crois na voilà, à lobby aza candidat ya FCCT. Il est candidat à la Moka. Et puis battu. Oui, mais alors bah boyinde pour la côté au monde que bureau est installé la katia le pango naie et qu'ils a causé la retrouver na cartographie électorale. Je crois sur la salle confusion ça bien comme on permedi exactement c'est ça. Complexe scolaire. Expliquer qui complexe scolaire. Expliquer qui bande quoi seni ba yeba ki na ko senga naie et distance où ezaki na mushi simba kité yango ba société qui ba comment qui lettre moko officiel il pas répondre qui bango biloko donc eza eloko moko a expliqué biloko so clairement bi ngai ndena za boye dans un candidat rien à voir, je n'ai pas de militaire dans un policier mon côté ba senga espace wana poete musala e bana ko sala mala aza candidat ya Lamuka il avait alors monsieur a commis message bonjour c'est CTV, je vous écris depuis la commune d'Engalima au centre Lukunga 1 et 2 la réalité trouvée sur terrain c'est vraiment désolant. Premièrement, la population est dans les mauvaises conditions et puis la foule que j'ai trouvée sur place, franchement, même les votes étaient pour des jours et Lingaki et Kokate. Même ceux qui votent pour des jours, Lingaki et Kokate. Donc, plus ou moins 60% de lecteurs sont découragés et rentrés, mais 40% essayent de patienter. Chose étonnante est que la plupart des noms des électeurs ESA affiché T. Alors, bako voter tout T. On est en question à tenir la photo, puis on a zela WhatsApp. Ndekomsu bonjour, na bengi na bulungu na kwilu. Ba yebisi ngai kuna mobulu somo. Bonjour na lingi na tuna pona nini ba TG bako vota kate bazali na ba congolais TG ça veut dire quoi na évité signification ya kolo bawana message monsieur Zali Ndeko nous venons d'apprendre maintenant qu'à Bongandanga dans notre chère province de la Mongala un candidat du PPR de FCC vient de créer son bureau de vote personnel et c'est un sujet donc voilà un message monsieur Ndeko message Moussou Ezako bien donné pour le moment. Que dit la CENI par rapport à ces problèmes? Non, mais la CENI ne dit rien. Il faut attendre tout ça, il faut courir à gauche, à droite, tout ça là. Mais franchement, la réalité semble ne pas être celle qu'on attendait. Merci beaucoup. Merci. Donc, je crois que ce sera le dernier appel. Allô?
Allô? Allô? Mbote ndeko komo nani obengeli biso? Allô? Oui, allô? Allô? Allô, oui, ndeko, Mbote. Allô? Ndeko Azozo Bisoté, c'est-à-dire en direct na Bisoté, téléphone aux heures utilisé, peut-être il y a des autres ciao Kokoso 082 33 33 749. Allô? 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 Mbote ndeko. Bato nyonso oyo bamoni kombo na bango te bakandida bapesaki bango bakarte na bango basomi. Voilà, jamais d'art tokomi na suka pour la première partie oyo mais tozo senga na bakambia seni na ba plainte nyoso o bandeko ba sali boye ba na kopesa solution awa tozo senga ete bandeko bozala kimia boluka ba chef de centre bo exposer bango ba problème makamunyo sowana bakambia seni bakoluka solution pour ete billion so bozala très bien servi donc tozo senga kimia ndeto ki bandeko na biso kuna na ba intérieur mobulu la muki en tout cas ezala bongo te na mokozi Kinshasa kimia na Kingabwa na okete bandeko mususu na mobele ba pelisi ba moto ba pneu pour ete bazeli banda tongo e ko simbate bandeko seni président seni nanga koya ko loba lobité au sa conférence de presse pour lobe simbaki te pona boy plateau o ezaki polele toute la journée pendant que ça a été essengeli bozala zala on a pas été bosunga batu tozeli ba kit na biso yango eza vide pour ete boya na kopesa batu ba solution par rapport à préoccupation na bango bazana ngo alors tozo c'est la bino il nous reste pratiquement 1 heure jamais d'art côté il y a solo bureau de vote mais oui officiellement délai légal yangwana ça veut dire que ceux qui bureau fungoma qui na 6h30 au plus tard 17h30 il faut kanga bon jusque là toyo ki bato muso ba comme peut-être on appelle ça exemple il y a Fatima ba ba kanga na 18h30 les autres bureaux to éviter ceux qui ba kanga na heure nini donc c'est à la CENI de pouvoir fixer l'opinion par rapport à l'air, il y a fermeture, il prolongation, ceux qui vont annuler l'élection, ceux qui nini, wana to yebi na noté na niveau na biso parce que Makambo et l'équipe penza bien te bazo encourager hein ndenge bato to yambaki a quelques invités bazo encourager ba congolais plus qu'aux ala la bureau même ceux qui vont commis machine zate bulletin zate oh machine zo fungwa mate bo fanda wana ti bakanga bureau na présence na bino justement souci na biso ou souci na bandeko balekaki aweza ke bakanga ngona misu na bino ba bimisi PV ba sali constat que effectivement na tel bureau élection ezali mité pour telle raison telle autre bozuka ka prévu wana ya mukanda wana bozongi nango pour lobi na ndele ezala soute ke bokendaki ba profiter de l'absence na bino ba koti ba bloc mosuku na ndenge tozoyo ka wana ekozala malamu te donc bo veiller journée ale lolo ko ndeko bemba na ndeko Moïse na bandeko mosuku basingaki na bino ke bo veiller bo supporter ezali une journée décisive pour la histoire ya moka na biso ceux qui attendent se privé OK musalate ata bon nous allons pas vraiment passer mais ata ko so super que le samote OK le samote au fandi wana te aux surveillance ezaka kama malamu pour contribuer pour na mboka na biso parce que Mokolomoko, ils ont peut-être gravité, mais 5 ans, ils ont les sous-passes. Voilà. Ceux qui moto à l'équipe ont voté quitter à Kei. 5 ans, il faut 5 ans. Ils commencent à boire boyer aux amala mouté. Donc, biso tout monte dans notre place, ils ont veillé au voter, mais tika la wana lande la tina suka. Soko lembi, ndeko muso tika liyo ke o lemo kwa ngano ke zongi bo si changer. Soko ki ba témoin ka ba témoin bazoko kate. E bele ba témoin pe ba zana ba biloté. Donc mutu nyonso il faut za la témoin. Ba témoin muso ba ko ba kota. Voilà. Donc tozo ko kabonamo muke ko suspendre muke to ko zonga tout moment. Donc on retrouve nous l'antenne ceux qui ba situation sous évolution ezali surtout ceux qui ba analyse vers moment ya ba dépouillement pour qu'on puisse analyse na bango comme telle élection. Merci beaucoup na grande équipe ya Radio Liberté Kinshasa Hubert Kanyama remplaçant Kindeko ezaki Stéphane Banzuzi merci na Jacques Wandenga merci na Bruno Nzinga zomi na Régie TV na coordination ya Romain Makonda pe supervision ya Jean-Jacques Mamba place azali ko landa biso ndeto kutani na minute za ko ya to ba za ko ya pona ko continuer soirée antenne électorale mkona lelo merci. Africain Moyindo Lamuka Africain Lamuka putain Toko maneti banetike Bamasta bazo kite Po bazo zwa atatite Bomengwe bele na mabele Tomo lanse na batele
est-ce que c'est la réalité? Topé za masele kolia na biso na pasi mite mezo masasi potanga kelasi tata ifwasa la makasi bien les gars qui pour voter ne va que les 30 élections ali mais depuis qui 6 heures ça va nous recevoir comme 4 heures par raison de ça va nous pousser les va témoin mususu na ba carte na bango et va témoin si on va tenir cacher sénité va nous écarter bango. Deuxième point biso bato doit voter comme électeur même si biso ba bi moi voter exact tous la liste de liste ni ba c'est ça sont tisikoyo na moment na bisabino nano ata musulman ko voter azate et puis l'élection au sous éviter tout le monde va élection mais là depuis 6h du matin à d'attendre allez un peu très fort oui nous sommes depuis 6h du matin bien qu'il a plu les gens sont même venus nombreux pour voter on compte comme il est 10h jusque là on a vu aucune liste c'est la liste des saisons on a été pendant Tongo voilà c'est les éviter ce d'ouvrir de voter mais on sait pas il y a 10h faut terminer à quelle heure voilà parce que va pousser raisonner élection Lusaï Moudou a voté à Zate. Par contre, c'était que ça va voter dans le centre Lusaï. Moudou a voté à Zate, à part quelques témoins, au Bayaki, il va voter. Mais le reste, c'est pas témoin va voter par rapport à la carte, on va passer avant un témoin. Et puis, le sujet, on a caché la cible. Les arbres témoins, je suis pas la carte, c'est ni on appelle ça qui, les arbres cachés va voter. La biseau, par contre, dernier moment, Moudou a voté à Zate. Est-ce que témoin, moi, Zaléo? Quelques personnes vont voter. Quelques personnes vont voter. Biso va mususu batiki biso libanda ba lobi tozela fiche exacte. Quelle élection ils allaient que fiche il y a qu'après. C'est pas 17h bakati. 17h bakati. Donc biso to voter l'air nini. Il faut te débattre on a battu pour être quand même. Tu n'as pas ça de voter quand même. Mboka nini. Atemwe no mboka nini to na mboka na pona ya na mona ya ko. Na mboka nini. Je regrette avec ça. Na mboka nini au élection salima. Batemwe bazali banda. Batemwe libanda alors ba voter na kati. Baza banani. Attends ba chef de classe, attends ba université. Non bato batemwe na ba voter l'accès. Donc ça veut dire tout le monde en flou. Toi baté ba voter pour la nini. Et puis bazali banda. C'est qui fait quoi? Parce que condom to kadena na kala izalaka te. Batangisi biso na kelasi que la jeunesse de l'avenir metala oya peuple africain bamipesi na milangwa koiba kolona kindumba bana baboitoli ce côté akoyebisa yo na whisky na melio te combien ata na lango etaliote ata na tetu ki etaliote vanda ni etala na miso tika biso to tetuka. Mais c'est bien les lots tetuki même ituna lobby okozala nani talatina tozotonga po ete lobby totonga Bozo esika Bozu Afrika opesi na mindele botikeli biso zododo na makaya bakande za kokola mokombo so azanga mokila talatina toza kotonga po totonga mabele na biso moko toza konyokwama lokola na ntango ya banoko losambo mpe tolingi elingi biso te balobi mobimbo eza liwa te kasi baboti na biso bakende tumba bazonga pete toyomona loki na moyete na bakombo ekoyena yanga ezali songa na chef à centre ino bode na bi kuna baza ba yebe lokote ezaka ka kendo be febo kuna ba yebe bona ba ka ba mona bango bazonga esili bazonga biso ezo ko ezani nyango
toza na posa sikoyo ya kovote bakandidat na biso présidentiel national provincial sikoyo na banimero ndenge bapesi biso boye banimero mosusu ekomiti na bacentre ya nini ya baine mosusu position ya mbunu biso sikoyo tokovote ndenge ozoluka na n wana ozomona élection yango sikoyo kaka na modelo ozomemela biso boluka kimia te mais là, il faut expliquer, on a comprendre. Difficulté, quand on comprend, ça va facilement. Les difficultés, pas vraiment. Ça a été simple. Sauf que ce que je déplore un peu par ça, il n'y a qu'une machine. C'est ce qui fait qu'il y a autant de personnes, une file d'attente. Et les témoins, il y a autant de témoins. Et pour entrer, il faut 30 minutes d'alternance. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien, dans la bonne humeur. On sourit, bien qu'il y ait la pluie même. Et celle-ci. L'élection m'a payé ma casse. Donc, na mona, va organiser l'élection. L'échec qui n'a pas il y a l'échec à juste 0, moins 0 sur 10. Papa. Et d'abord na difficulté makasi pona o retrouver bureau na yo oza na pasi makasi pona o mona o kota na kati ya bureau oza na difficulté makasi même ba gens ya seni ils ont la difficulté ya ko retrouver yo na kati ya ba liste na donc na éviter bato mususu soki ba voter to ba voter élection ya pasi na ya Sony kutu na posa olela kinwa na emanze moko système nanga zo memela biso lelo komi lobi komi lobi kuna match ça